Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre. Soutenir na, tandis que ba soutenir na te, ba yo bika punda kozali, au rôle n'a jamais obimisamo ba vérité mususu. Nabi oui ba, moi soutien ça. Bango batunga ova na hotel ni, ozova na wapi kabite na hotel na pesi kombo ya hotel na zaki na Otis Mbala. Na kwa ya Khartoum na Kasavubu, yaki na $50 par jour nga les défenseurs na ofut hotel na nga. Nga na ofut hotel na nga na 50 ba otu ba ebi hotel wana eza na kwa ya na Kasavubu na Khartoum na coin immeuble ezana na ndova na wana. Pour venir toi na osala ba vidéo na kati ba tutu ba na les défenseurs bima na flat eza cher luka appartement. Parce que ça hotel il arrive vraiment place moi bien, ils ont vraiment bien tout na kati na ba télé ba frigo ba tout téléphone bien na vendre wana par jour na offre $50 maintenant ngamoko maintenant na kena émission ba tunga na zo futelo kuna na lobité bango lokola ba yebi mambe banda oleka ba tinda ba masudi à l'occasion de rien papa na vanda na salle émission na avantage ya orchestre mais ba yelanga ba lobi pourquoi okelobake orchestre muteye futelo bongo allez batinda ba masudi partout vous allez défenseurs bo betaille ba bandi ko menacer na bo mona ne ba vidéo zo tambola na komi na ofandaka na hotel na obimateli kolo nango chita sima ki sinzora leki na janvier bando sekanga ba osela nga ba vidéo na moni bongo na bité na sala vidéo na la taille lamba moi rouge na chapeau rouge na lobi bolimbisanga na poste na message na kopo yo eza da kopo na message nango monde visibilité monde TikTok bolimbisanga na posta na zala toujours na bino baba na sala vidéo monde senga pardon ya mutuna makolo na yeba ke otetela na senga pardon bandeko ba olanda live so ba mona vidéo wana ba yebi je sais pas trop na sali vidéo na senga pardon ya mutuna makolo na yebite na sang parce que bato ba yaga les défenseurs salaka vidéo ba fan bato ba linganga mi te les défenseurs ko zo décision te salaka vidéo ah on a se pelisa pe ba o ba linganga mingi wana ce qu'on a mettre masolo ba vrai ba warrior ba yeba ki force nanga ba landanga quand même na kusu ba yeba ki pe on a sela bango ba landinga te les défenseurs ko kendete en tout cas salaka vidéo et comme la aigle il y a na commune si na niveau ça la vidéo na sali vidéo mais na sa vidéo wana pona osala clair ba bekanga 12 réponse est athée la vidéo na sala na senga pardon ya mutuna makoni habite mbe ba c'est défenseur zela fondement entre pater moko comment na guitariste wana ya beta chemin droit de chemin ayiko beta ba avari abeta peza ba evre belé oye cartona makasi ndeko na kufi mais bakena matanga na été bandeko baleli oya masi ya famille baleli na posa ki tu vient ngona baleli fort mais mutu moko te ya effective banda nini wario supreme na bango tina suka mutu moko akena matanga est-ce que boté ya mité bozoté ya matin faut question les actions yo na guitariste na beaucoup comparé guitariste apporter un peu plus que les kayo na kati orchestre ko ya kufi baki matanga makambo zoloba eza na kati ya compte nanga mambo lobi na compte nanga pourquoi na yebisi batu boye soki wana tango première vidéo nanga avarik oyo a contribuer na kati ya carrière ya leader pourtant on a des guitaristes ozo contribuer na kati ya au boulot na yozo sala mais au contribuer na kata carrière artiste mais akufi na ebisio to monya ta mutu moko teli kolo nango ndeko na ya mwasa bimi a dévoiler ba vérité tunde ba tamboli ba salibo kolanda artiste partout ko tinda batu ba sola neke likamu nini balimbisaka te bozwa ki ba problème mais ndeko no akomi entre la vue la mo ezo senga mbongo est-ce que okiko sunga ndeko na ote to sunga na ba mbongo mobwe leader aboya akanga motema ta 1 euro ya okata na tinda te ti avec cela kufi ozo comprendre ba kipate siko tango ozo mona motema ndenge wana loko ni bwanda ozele pas les défenseurs wana 1 2 qui sinzoka producteur a kufi producteur ozo comprendre entre producteur na ancien guitariste na bino
producteur a Koufi qui sinzo rasali matanga leli azo bamana mabele azo lela tala comédie na za na ngono na vidéo na lobeli yango pe otetela so po ningi na chango moyo moyoka azo lela qui sinzo azo lela producteur qui sinzo azo incapable de lela guitariste na bango mazo lela producteur tala niveau ingratitude na comédie si que loko ni wano zele pas les défenseurs na yeli suska bato wana moko o bandoti ndanga na sala vidéo là vraiment on la clair ba o yanga o banda ko edenga o bandoti ndanga ke le défenseur sala ka vidéo na pesa bango exemple mo boye na appel WhatsApp ya groupe na FC bango yaya soki kutu muntu aza incapable de limbisa bano yemo ko aboti ngande les défenseurs ne loko ni d'abord na sali nde ba ko limbisa nga question na tuna bango yango na mama na biso mwa zaka na Suisse abanda pe ko sala nga pe na zala so azolanda live wa yebi kombo na kotanga kombo na été donc ça les défenseurs bongo kendete sala vidéo fallait que soit bureau ba occupe ko sala tama sil moto ba kotina ta mutu moko ya na posa bango question nga bia est-ce que bino na ngana bino to yebi mutu na bisote to yebi to beta mona ba live te mais to yebi donc oh bino bo tinda ngana bo asir nango mutu aza incapable de limbisa bano yemo kaboti ndenga bo poussenga na kisenga pardon ya na tchaba ngolo ka tellement ba bato na ko bona ngati na ba ma vérité tellement baza bato oyo babande ko edenga et na Congo pe ba mo bato na komaki mo ba lahe ba ndoko ya bika ndeza la kaka ba na yokeli bango parce que bando sa force na yokeli bango na sali vidéo na ba betanga 12 siko père bato ba koma ko loba ke ngale de facia na kendaki pa héritier otete na profiter pe na live na ona me ko pese explication makambo héritier o ba mona nga salela héritier nga kende pa héritier tiens soki ye moko héritier asa awa aolanda live ata batati yango ayokango nga kende pa héritier ti nga pa héritier na sala cop na nga papa ozomona bomona na zaka na lufu na kenda zaka na lufu na kenda lufu na sala cop na ngai ya promotion ya salo babengaka nini Lufu Club na sala cop na sala pe ba challenge parce que bon mona vidéo moko boye na sala na bon marché na omela boye na otanga mbongo ba $100 na sala cop nga kenda hyper c'était yemo conscience ne place na minute oyo ayebi que les défenseurs aya ipa na mati na sala la identité oyo muta okata vidéo moko boye aokata vidéo ayo ki ndele na lubaka na za Gaulois gladiateur muta katela nga vidéo atindela nga na privé ke nga na sala vidéo mona lobi à partir de na komi spiritas muta otindela nga vidéo wana peut-être na lubaka na melaka masanga ozomona bango ba koma ko bon otetela na uti ko sala promotion ya ko felo midet vient na nga place ça na PC ba mbote muta yela nga cop wana ezana ni Papa Ross soki Papa Ross olanda parti bo kata bo tindele so na zokosa Papa Ross abenganga alukanga na tourner pe kutena na PC numéro na Papa Ross alukanga simplement abinanga ke non en tout cas to solina vie il faut beta promotion na été ba pesa batu ba 300 ngabi papa nga vraiment les défenseurs 300 na monango moi fois été abinanga tete kana ko na zong sango pas vie comme ça to so là-bas Papa Ross est rappelé nga abinanga te babi ba peso 500 na te 500 c'est bon na sala promotion à mon pa na soma 500 balles na $500 na za même na grand frère na za na Paris comme ne Coco ba tindela nga mbongo na Mozambique ate ba do compliqué ba bi te faut préver ça là faut muto ko décharger na benga grand frère na mo boye Coco cap na Paris azwa mbongo na maboko asala papier après nga sko ba yo tindela nga mbongo na mboka o ozomona na yo za su Copa Fabregas ya Barcelone na ya shikona nga donc cop na ko koma mutu ya mutu aneza ndenge moko te bato ba chango na mutu na bande cop ya nani oti ya na sali kopa ya mopaut na sali promotion mopaut esili na bwaki na zuye Fabregas esili après na yozo ya JB bato ya moninga na kati pourquoi na ozala clair na pesa explication na kati promotion ya JB pourquoi parce que to yebaki ke to zaki onde ba nombre ba 13 personnes au fallait ba za chicon pour la promotion kombo na ngeza na kati du coup producteur a monique mutu nyonso osa la promotion et quand peso kende bien ba billet zo kende bien lundi oyo fallait mutu na mutu azwa par na e bu total atosu ba 12 tant tosu ba 12 nga les défenseurs na ça la promotion il y a juste pour la vidéo talama na gagné ni na talama déjà na tekama de akala donc na kati promotion bala moko
ya bon moni na bois ka sur vidéo ya JBT nga na asu na niveau na oya nga la visibilité na nga na asu moto ba ko futa li papa mbazanga loko lia na ngote na kata promotion pour na bongo naza muluba wana ve na nga muluba mais na mamba kopo yo na roza mobini na zobate na koma de amayeli na osasu mikam na loyenge te wana kati promotion parce que journée ya lundi o mutu no sa ngazo shiko na e producteur à lobby te batutu ba sa promotion déjà bien et kende bien ya na kati le seul mouton na rosela nini promotion au fele peut-être quand na sala raboé eza papa Hervé na Fabricaz ce qui challenge à papa Hervé na Fabricaz na sala ngo au fele gratuit attaque na zumbongo te na golois et que Fabricaz a solera bien na papa Hervé donc maestro Fabricaz njo opso de na Cameroun njo donc au fele na au sala so une challenge maintenant comme la promotion OK ya salle moko soit personne chiko na nga les défenseurs pas na zuna mais na lobby ke nde na zabo ya ofele na sala raté na tikala okoma spiritas te pe na ozalaka spiritas na vie na ngati donc ba tu va comprendre ngo lelo ke o ya biangana pa na héritier ezalaka cop place ye moko azana benga kai to solaka na depuis na Paris tanga kufelaka camarade na kufa na Paris na benga bi na ngate na zozonga so na ye comme ça to sola ngo pe bien ezalaka bongo donc na tikala okoma spiritas te ba on fa ba longola na mutu na bonde ba komela o akoma ka spiritas ça pas comme gaulois jamais na koma spiritas yé moko mukolo héritier place tata bolo ba ngwa se kabino parce que yebi solo ngazala na ngona ye na tikala okoma spiritas te. Ok, merci beaucoup. Bingo éclaircis, voilà. Next, who's next? Da Silva. Bonjour, tu étais là. Bonjour, bonsoir, ça dépend de ce que tu as. Ah, tu es un défenseur, tu as un tic-tac, question-réponse. Aboui, tu vas reprocher ou bien conseil, il y a question, tic-tac, deux questions pour le défenseur par rapport à un sujet à Fali. Ok, d'accord. Bonjour, comment s'appelle le défenseur? Bonjour. Bonjour. Ok. Dans la question, Moro, je vais te poser une question. Et ça peut aussi aider ma collègue Nayo et Yopé. Je vais te poser une question en tant que père de famille et une grande personne comme toi avec la visibilité. Tant Moussala Nayo ou tant Moussala qui n'a pas Fali, est-ce que au Bandai pour défendre Fali comme un fan club et aujourd'hui à la promotion artiste scénario ou au Bandai pour travailler comme un professionnel qui travaille et qui gagne son argent? C'est une question? Oui. Tant au salaire Moussala. Est-ce que tu travailles? C'est une question. Sa question. Oui, une question. Est-ce que quand tu travailles comme fan club au commissaire artiste scénario ou bien tu travailles comme ta profession où tu gagnes ton argent pour te nourrir et nourrir ta famille? Bon, papa ngalo babou. Lelo ndo yebi eza lelo parce que ça ba question mo beza et ça fait partie de ma question na lo ba réseau 60 et nangana yo je pense pas que yebi ngana live au TT là, je ne pense pas. Peut-être yebi ngata na live au TT là. Voilà, faut que to sabato basa na CT, to za moi clair. Je ne pense pas que yebi ngana na live au TT là, j'espère que yebi ngana depuis. Hein? Voilà, donc ngolo baké on y est dit qu'il est défenseur. C'est ça que je t'ai posé la question. Attends. Pardon, défenseur. Ma question, même Batunios au Nassi, même au TT là, cette question est tellement très importante et tellement magnifique. D'après toi, mais laisse-moi te naïe beloroni nangalo banao parce que Katina nangalo baké on y est dit réponse nanga. Laisse-moi finir ma question. Pardon. Parce que y est dit la réponse nanga. Non. Nabandeli un mot simplement. Vous avez vraiment de la visibilité. C'est pas seulement pour toi, mais pour les collègues. D'accord? Est-ce que tu sais que ce que tu fais professionnellement, tu gagnes ta vie et tu mérites un respect parce que ce que tu as professionnellement, donc tu as ton contrat, tu as ton argent, je mets à côté. Nabandeli. Quand vous travaillez avec les artistes,
na longola Fally Ipupa. Quand vous travaillez avec les artistes, est-ce que vous travaillez comme le fan club, bolingo ça la promotion, il y a artistes là-dedans préférés, ou bien vous travaillez comme des professionnels qui gagnent l'argent pour nourrir sa famille? Bon, j'espère que non. Limbi sangande na ngalo elo na ngalo ba peut-être ozoma beza toujours la même question ezozonga. Pourquoi? To bandaki awa na lobby boy. Les défenseurs ceux qui promotion ya monsieur Moussouseye chikonanga avant promotion. J'espère que ça même question tourni na chité. Na et pas Fally. Na posé question que les défenseurs quand la live auto ebinga depuis naza la visibilité, c'est pour dire que ils ont déjà réponse, dit que les défenseurs nazala qui fan ya Fally, c'est pour dire que nazala qui na contrat kunate nazala na contrat kunate yango siko les défenseurs na tikala ko réclamer salaire ti na réclamer salaire ti mais na lobaki ndeke ba négliganga na utu sotete la que tant ozana mutu moko boye au sel que moi ba effort moko na moment ya ba problème mutu wana pe eza obligé te maoki kozala reconnaissant na yo parce que ayebi o sala pona e na lobisko bongo pourquoi Fally abwaki nga ba mabanga ebele o batu bayoka les défenseurs de warriors de défenseurs c'est pour dire que ayebi les défenseurs nazana ba vidéo o tozanga na ye to yambana to pesa na mbote le quoi ba master to lia sani moko. Donc c'est pour dire que vous avez totalement raison. Et nous le bakia na zalaka juste na posa que azala au moins reconnaissant na ona salaka na moment on a commis na ba problème à négliger ngate parce que négliger les défenseurs ça commis kiti ça pourquoi ba botala que tala mutabundela ye ndinga koma mais lelo oyo na okota la liste ya bateau ye à négligeant mais pour na lo bakia na réclamer salaire papa ils ont la vidéo mon côté où les défenseurs ont tellement réclamer salaire. Vous avez déjà répondu. Ok, voilà. Vous avez déjà répondu. Votre réponse est Ali claire. Donc, on comprend que tout ce que vous avez fait pour la Fally, au salaire qui ont pour gagner premièrement l'argent, mais au salaire qui ont en titre personnel en tant que fan club et artiste naïe, Oyo, à Sepelaraï. D'accord? Merci, voilà, c'est dans ça, d'accord, okay. C'est ça. Donc, ce que tu réclames pas ton dû, ton droit, mais tu réclames, la moralité, aux autres réclamer la reconnaissance. Reconnaissance, n'a respect. D'accord. Deuxième des choses. Deuxième des choses. Quand on a un micro, Yambaï. Non, répondre à Moutongo, on a deuxième téléphone, mais papa le banane. Ok. D'accord. Deuxième des choses. Maintenant, est-ce que quand tu travailles chez Ferré Azali, Oza, admirateur et Ferré, parce que Oza est admirateur et Fally. Maintenant, comme tu travailles chez Ferré, est-ce que, parce que cette question, un jour, ça va te sauver. Et si on enregistre cette partie, il faut aider un jour. Quand tu travailles chez Ferré maintenant, est-ce que je travaille et pas à Ferré, encore, en titre, il y a reconnaissance parce qu'ils t'ont tendu la main, ou bien je travaille pas à Ferré en tant qu'un professionnel où on te paye l'argent et tu fais ton boulot. Bon. Papa, on peut sa réponse sauter pendant ces Pelisabatu et lobby et Kanana. Yeah. Merci. Donc, je t'ai posé cette question, ça voilà. peut t'aider demain. On était là. On m'a dit question bien, Yango. Question bien, pourquoi passer? Mais c'est qui a pardon pour et ça là bien. C'est qui a le bien comment? On comprend les questions très bien. Et d'essayer de répéter question et c'est ayebi yango déjà ils ont papa ça sert à rien. La question na opone ça là que bato bakataka bazwa tana ba on za prendre na ba téléphone na bango bakataka rapide. D'accord. Je répète cette question. Je pense qu'un jour ça égo sauver un jour. Est-ce que Ndongue au travail qui en titre personnel fan club et pas Fally et tu ne réclames pas un salaire parce que tu as aidé ton artiste préféré, ok, tu réclames juste la reconnaissance aux Yangote. Et on sait que des deux côtés, il y a des tiraillements des deux côtés. Et maintenant, tu viens de l'autre côté, au Bandaï ko tiré. Est-ce que Ndongoye pas ya Ferré? Oye en titre en titre personnel ou bien Oye en tant qu'un professionnel
où papa, monsieur Ferrego, là, te paye ton argent. Un jour, ce qui est invité, au Bimanayo tranquille. Oh, il y a que réclamer juste sur la reconnaissance. Est-ce que tu vas continuer de travailler comme professionnel ou est toujours en titre personnel? Merci papa, bonne question. Papa, oui, Lelo, la cause à la claire, et pas Ferrego là, dans un simple fanatique. Ah, ouais. Voilà, na titanika à côté, parce que à ta question, Oyo, et que ça net, soit quoi, ça les défenseurs, ou tu n'as mon temps, on a mais n'a pas préféré na répondre vrai, parce que ma vidéo n'a pas ni netika la na internet. Tout à fait. Et pas papa Hervé Ferrego la nazana contrat mon côté. Naïe et pas papa Hervé étant pour comment dire fanatique. Fanatique. Yeah. Voilà. C'est quoi la différence Oyo et Vandissing à l'aise. Na bandi la première chose. Les jours Oyo na réclamaka que Naza Gaulois n'a gagné 1800 et quelques euros. So tuni pourquoi na koloba je pense même au tété la zarana live à tout moment même batu bazana c'est ba yebi pourquoi na lobi bongo na zwa 9 lions na 3 lions so ba so lions so wana na ba cadeau et lions so voilà 9 lions normal na zwa mbongo ebele oyo edanga na moment oyo na zalaki vraiment na komaki mboka osika na zara na posa soutien. Et ils ont parmi Babiloko o nazo sepela nango. Moi ba aide ya mike na ba ndenge to komi bwelelo. Eza yango wana. Salaire et pas papa Hervé. Nazana ba live na sali na lobby bien. Soki bozo zela ba o bozo ba Gaulois. Soki bozo zela papa Hervé. Ape Sabino Mbongo. Boko banda ko beta mabaku et boko changer ba orchestre. Visibilité oza nango. Ba porte e fungwa maka. Profiter nango soko ozoma lipa na yo ozwa lipa na yo beraro to sala ki liboso ezongela binote bo fungola mayele musika soki ozana na espace moko boye oyo balingi yo linga o profiter na visibilité na so muto akabelo akabelo so muto pesa donc c'est pour dire que na zongi siko na idée na question na yo na zwa d'abord 1000 et quelques euros oye danga d'abord na tana koti mboko osika. Na ke Afrique du Sud na invitation ya ba Gaulois ya boss moko ya Gaulois na ke Afrique du Sud na kuta na petit Jésus Didier Chombo o ba tout ba moni na vidéo aye ka démarrer voiture na koti tina hôtel nanga apesinga $2000 avant kende na mbongo ya Afrique du Sud ngamoko na ye ko changer yango awa na mboko apesanga $2000 Didier Chombo petit Jésus o ba tout ba yebi vidéo oui bien que c'est bon, Gaulois ne baoye bayo bazana c'est faire makaye à chaque fois. Faire Didier Jésus. Voilà. Hier amuta mama banga vemate, hier faire à celle la kaine nze momobimba. De bao bayebi. Voilà. Mutami balé nani Toussaint de Olo. Donc Didier Chombo ba moni na hôtel nanga o na sala ba vidéo nanga nyonso na Afrique du Sud. Didier Chombo koti sa voiture a benganga oza wapi. Na FC na zana hôtel na tindeli adresse ayeti na hôtel koti si voiture na kati hôtel to vandi na restaurant aux hôtel na to lié to meli avant akende vidéo so po ningi papa na na chedio ango sikoyo moni on a compris ce que tu as dit. Voilà na avancer siko tes années avancer pour nous pour tout se comprendre aye na za $2000 a pesanga du courage frère na moni ba mambelekeli on a poto mais boye ça la pour s'en sortir parce que l'Afrique des arts le voit pour tout en fait na zombongo na sali vidéo na ye na première voiture na ye tine na bimi na hôtel là non on a dit tout ça de olo ve abenga ngai nazana na bar ya tel mutu ezali boîte de nuit nazana boîte de nuit à tel mutu na ye na boîte wana ayambanga to vandi to démarrer voiture to keiti na te na sala na émission na salle mission quand na boîte de nuit on a to salle mission papa Hervé tant aussi ces mission a démarrer voiture parce qu'on a côté to keiti na salle au fallait papa Hervé beta na Afrique du Sud to ke na salle wana na salle promotion na salle wana to zoni appel $1,000
trousson de holo quand moi master ya papa Hervé fait rigoler na sala pe na vidéo na voiture na ina ndeto ko ta ndeto kei na ndeto zongi na sala na vidéo mutu muso akabela ngambongo et tant que Gaulois ça na muta bureau te loko moko te eza nani patient ilolo oyo fabricant za embelinze mo ya kende no kozonga te voilà ye ayo pesa nga $1,500 oyo leki na ye moko génie en matière tout ba problème leki ni mo en matière pas Karim Mokondi a témoigner mbongo ba pesinga donc nde naza kota papa Hervé nazo ba soutien na nga oyo nazo mona ke pona nga ça va et nazo di da maele moko boye na ba mambo e komelinga na yo comprendre que il faut nazala sage tant on a na contrat mon côté tant on a ba soutien o ezoya na sima ya artiste tant mieux nazo na bongo ngamoni na le premier op sa conseil na bande na mususu bo chamisu na ba leader bango monte bo beta mabaku d'accord yango donc réponse na nga ezali na sobi naza na nazo c'est le côté papa Hervé mais na moment oyo il faut ce que na comme place au bien to yebite ndenge vie ça la réalité nango un jour le défenseur na vandi na moni coup de fil que le défenseur toi na pour ça tout monde ah au moni na le défenseur toi na pour ça peut-être travailler déjà professionnel puis allons m'amener aux sala to yebi aux responsable aux boza ka ndenge ça la ka toi na pour ça au travail na so na obeta ce carte sur table bon côté promotion na vanda na yebi na eloko na ngamo na fin du mois ibando kota to che magam na mesa ce qui peut être la foutingate n'a ko réclamer salaire na nga na ba droit na nga tant que sikoyo naza simple fanatique faire rigoler sur devoir ngelo ko mokote mais naza na ba avantage na nga o naza nango na mopandia ba golo na bénéficier nango tant mieux donc j'espère que je suis clair na ba réponse na nga tu as été totalement clair et on a l'objet qui question au moins aux solo la skona muto peut-être à niveau na yo azo poser ba question naza warrior te golois te mais en tant que un citoyen congolais, un père de famille, un jeune comme toi. Maintenant, ça te fait comment de voir... Qui fait aussi des émissions comme on était là, voilà. Ça te fait comment de voir Monsieur Hervé Ferré qui te tient la main, alors que quand tu étais de l'autre côté, au Bandaye Koutiré à bout portant. Et cette personne-là, tu vas vers lui, tu as un problème, il vient te sauver. Moralement parlant, ça te fait comment? Très mal. Très mal. C'est pour cela... na sali ba vidéo na fukama na Afrique du Sud ba vidéo ezali na zanelo komo na comprendre que ezaka moto yo espèce au sel la bola monter monter ko peso retour donc vie c'est très compliqué donc naza vraiment na douleur makasi na ba vidéo nga sela papa Hervé na kanisa que ça la fin du monde mais là on comprendre que ça la fin du monde na fukama na aéroport na kiti na aéroport Afrique du Sud façon ba golo ba yambanga papa j'espère pas so tali ba vidéo wana ba golo ba sala na ba banderole ba yeko yambanga na aéroport. OK. Ma question nangai on a posé yo, c'est tellement bien pour toi pour te sauver et puis comme ça les sujets yango t'étais là. Voilà. Merci beaucoup papa da Silva. Attends une dernière collègue. Tozana battu belé ka to kilika TikTok. D'accord. Mana uti ka deux questions kaka. D'accord. Binga na tigaka. Na tigaka. Très qui live musu kutika tina suka ngana za na problème na ote. OK, juste accorder batuka deux questions. OK, il va m'accorder juste une et je descends. Les défenseurs première fois au salaire KRR au salaire service en tant que fan club alors que professionnellement parlant au Corée qu'on bénéficie d'un gros qui contrat et qui au lieu Kimbongo nayo. Au final, tu as été négligé. Et pourquoi Lélo, au lieu d'être et Pesayo Mayele aux à la professionnelle, au signer un contrat pour que lobby aux Jabadju nayo, mais au préféré au travail les sous soit tant que fan club. Au moment que tu refais encore de mêmes erreurs lobby. Ce qui va ébisser que tu es au lingite kende à l'obani sur que ça la vidéo qu'on filme à Hervé. Parce que on voit aujourd'hui, ça nous fait tellement honte. On t'était la laisser pourquoi je fais. Nous, les jeunes Congolais, et surtout vous qui êtes derrière le musicien, au moment le musicien, oh yaye, ah, on t'était là, oh leki bango, et Bembenao da Silva, bah da Silva, n'a so bazama boma.
Lobby ba monier les soyez ah OTT là et Bembenayo da Silva OTT lozali boma tout ça et ça la binonini un père de famille ozomo on a lobby ba neko finga mutubo fingi et au changer tant au commis boyer ba vidéo est-ce que ezalaka bipolarité ça vous fait comment mon grand avec tout voilà c'est aussi une question oui c'est aussi une question oui voilà. On a parti au lobby à pourquoi tant on a longé côté kuna juste le même bêtise. Voilà, là je te réponds papa. Yo ko poser la question moko boye d'après toi au trouvant une question moko trop peut-être et coincenga mais coincenga tandis non je te coince même pas c'est pour te sauver parce que le défenseur 1000 esprits na ebi naza au moins na sala planète na bien ya makambo na sala je ne pense pas que au ça no live yo avec OTT là j'espère que live est pas dans pas ils enregistré donc et ça babilo comme que si na bongama na sala planète na don na kotikala au sala RRT na live moko boye na répondre B na place à A tout papa. À fait. Quand on a quitté et pas il a fallu nazana orchestre mon côté proposer un contrat. Si tu as un orchestre qui proposer un contrat, c'est autre chose. Mais nazana orchestre proposer un contrat parce que faut na c'est la batu makambuti. Nazuta na ngaya ko décision que bon na tika batu o wana na tiki na vandaki nazaki décision wana après na besoin de 1 mois et demi si je me trompe pas 1 mois 2 mois na vandi vraiment boye na ozala clair na bato ba olanda biso parce que eza cop nanga et attends na lobi yango mutu a sekretalier bon nga na loba eza vérité na fanda pendant 1 mois wana o sentir vraiment que eloko ekota te ya eloko ekota te nga na mwana portefeuille na vivre tu comprends tout à fait na ondima na zela kana vanda na zela contrat mo tandis que toyebi ke to ana meilleur pe moko na kati ya mboka oyo ako soutenir yo na ba problème oyo ba fan na ye baza pe ba fan non papa contrat eyete et na préféré na kina na décider na travailler na bongo mais nga vraiment ndena zara boy pour na ba vérité wana za oyo uta na sa motema nanga na zara vraiment na tikala ko envier contrat. On a sur le besoin de vérité. Et ça, moutou n'a pas fait la envie à contracter. N'a pas juste fan à la bonne musique. N'a préféré la salle à la salle à boy. Cause la pembe artiste. Soit n'a pas contrat moko boy. Soit qu'on a au combat proche artiste. N'a pas makambo na kutia na ngo na mona pe bato ba za pembe na artiste ba kutia na ngo papa. Nga vraiment le kutia mabe. N'a nga bien boy. Nzambe so asunga nde nazana nga na ba mikili nga na osa boulot nga mais pas artiste nazana nga simple fanatique mais nazora nga ona ko so nde nga so fanatique moi sepeli que dépenser so moi 500 moi 200 dollars nde basala c'est mieux mais na préféré na ça musala na pas mundele to pas boss mona na musala nga na sala na gagner mbongo nga mais pas artiste nga les défenseurs na préféré na zana nga fan simple d'accord wana na lo bezo utana sa motema nga tout à fait. Dans le but, na vérité, na préférence à na fan simple pour na okima ba ma mususu. Donc na yebi ba ma mboyo, bato basala pembe na ba artiste, na bato peut-être ba comment bazon ba nini mo ba comment ba bingamba. Koza la pembe na artiste na ba makambo moko boye, papa. Dès kana na responsable na kenda poto nga moko, na yebi nde ba fsela ka mutu ki démarche poto na kota famille na poto na te mutu moko ba manipuler nga lokola kizengi na e parce que ton ndengité papa. Na préféré na za na boye pour dire que nazo aider na artiste na o na linyaka mingi na niveau na nga ba o pe na zwa keza da ebele so na tangelo ba mbongo na zu déjà boye eza na batu musu ba pe na ba contrat na ba orchestre ba zwa ngote ba zwa ngote ça va faire na ndenge zo sala la cop na yo ndenge zo sala la ozo servir leader na yo o ba no zo pe ba soutien selon ozo sala ozo mona mais soko za na yo oza na fanatique o suka na ba limite moko boye papa au moins après mon temps il y a peut-être que tu as moi $500 à pas moi peso parce qu'on a ce qu'on est dans boé na bateau ba kabela nga déjà $500 et les français après ça a moi $500 déjà ce qu'on la musique à Congo lelo yo quand ici musicien nini papa parce qu'on a que nous na moi vérité moko musicien nini on a Congo na minute au ça a signé na mutu na
fan moko boye o lequel te fanatique ça no contraire il y a $1000 le mois azate papa na yebi pourquoi na lo bano bongo parce que nazolo bano boye parce que na yebi même salaire à musicien je dis musicien na so salaire à musicien F victime papa au vanda bolobi que les défenseurs au kosi ba vivre kanama na ba to benga na matolo na ba kabila bango musicien azaka na salaire à malongate nga on na zwaka et pas bato nga na simple fanatique boy Dieu m'attend parler papa je jure na leki na ba musicien mususu na ba salaire tout à fait d'abord te dit la vérité donc nga na envie ya kananga contraté na préféré na ça na quelque part na soutenir na musicien tant que fanatique. Merci. Papa Hervé Boye et si m'était un jour à l'objet que le défenseur qui est né sans manque à respect sans fan ba finga na papa na zuba bagage na kenanga mais mon collègue aussi maté peut-être na ba goulois et na loba on a répété on les sous les simbité papa par rapport à engagement na bana na et famille na tout sur les simbité papa na okenda ke pas ministère moko na Congo té na sa crédibilité na aussi santé na mix kitsate tant que na yebinde baluka mbongo na yebinde ba mutambola papa na tangi bisaka na vandi na na komota la musique na musika papa faut tanga data lelo soki na bagolo esimbite na tangi bisaka na vandi na komota la musique na musika et ko empêcher na tena sala vidéo na ndaku na ke le 14 décembre papa va obeta telle place et ko empêcher ngati parce que na sala ngona vidéo na téléphone na méga na tanga donc golo opexangate même papa Hervé mon place ça ana droit ko pexangate tout à fait ngaite mutu na tinda ya sala musique à kitoko tellement na yoka ba rumba bien o abwaka ngai papa va bwaka nga vraiment que ce qu'il est défenseur a sim touche na karako ka moi penalty te danga bwaka nga ayeba ke na oya merci beaucoup pour la réponse na question na ngai exactement primordial papa défenseur oyo wana ndenga na chubo wana ngana koti yango te oyo le défenseur abwaka yote chobo wana ngana koti da Silva mutakoti chobo wana ngana koti yango te merci beaucoup pour la réponse papa Hervé ayebeke nazo ya papa ba défenseur chobo wana ngana koti yango te na boyi papa nanga yo mtoza na se papa nanga yebisanga papa Hervé azana ba défenseur combien alors so zangate ngana lobi chobo wana ngana koti yango te et koti pas de Silva non et pas nanga pe koti merci OTT là papa Ok, Média Plus. Bienvenue chez Oki Media Plus. C'est ici que vous aurez toutes les actualités du Congo en direct. Politique, culture, société et diaspora. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Partout dans le monde, suivons les infos avec Oki Media Plus, la source sûre.